Évolution TV, le miroir du monde. Que l'actuel ministre des Transports, parce que tu as jugé lors du gouvernement, il y a FCC cash, parce que les ministres Bazali, FCC a cash P Bazali. Tu as interpellé le chef de l'État, tant que le gouvernement a Sika. Le même jour, tel est nommé ministre des Transports. Voici notre position. Soko Kangi Bapo, dans les délais conformité, monsieur le ministre Kanga Bisakanayo. Mais yangonde na zolo bakena na tien gouvernement asikate. Oyo bazawa na ba ministre ba boy koto saye. Siko lero nane quel est le ministre auto makamba bapo. Zela cha ba ministre asika. Moi je vous promets yo yakawati. Mais il faut vivre et l'histoire nous lira. Vous croyez qu'il y a tous les ministres wana? Quel est le ministre à Kobangsanga? Aucun ministre. Si comme tango ayoki ke ono on entra à l'ingasa la relance. Ya bapor na biso. Akemba la moka somme biso. Alors non, on a travaillé sur tout ça les grèves, les pays paralysés. Tout micosate. Les lots qui n'ont pas si mot d'ordre. 17 provinces bloquées. On veut que le président Tshisekedi de l'hôpital Lidoussou Oyo. Et si Kababombi Makambo Mabe, lobby, Bako Betayo, les Congolais na Mukongo Ndeko. Mais nous, les ministres des Transports, FCC, Yo Ebiango, vice-ministre de la Justice, Cash, Yo Ebiango. Mais awe ezalo babengango détermination. Ezamba tumususu ba botama, azaka toujours sous ordre ya mutu. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Mbote nabino bandeko bozuli bako ya kolanda émission nabino ndenge tolobaka ete émission tokondola ezalaka émission ya population, émission babola, émission nabino bandeko oyo bozalaka na makambo ya koloba oyo esengeli ete bakonza mboka bayebaka totambolaka partout na oto bengaka plateau populaire po ete toyoka pasi ya baimboka po na Congo mboka na biso, surtout ete bozali ko constater tozali na plateau ordinaire te, tozali awa na lopangu ya Onatra, tozali na Gombe boyebino moko ete Onatra ex Onatra lelo ezali SPT ezali société oyo ezali kosala mwa makelele kolanda bandeko ba syndicaliste na ba itandoike na ba radio pona kotalisa pasi o bazali na yango tolobaki ete esengeli tokita toyoka ya solo uta babela kambela na o etali ba spoliation ya bandako na bango uta babela kambela na o etali salaire ba fonctionnaire surtout ya ba ndeko na biso na fête ya bonne année ba fêtaki malamu tote tolobaki ete nyoso ona esengeli to solo lango na ndenga momesano ba imboka kutanaka na oyo azali président intersyndicat ya Onatra elongo na ye tokobeta masolo to eba est-ce que avancé ezali depuis année passée parce que émission asuka to salaki na ye ezalaki déjà année passée bo bibno moko ete to tunaki ye mituna atalisaki pasi na bango bande ko Onatra et surtout misolo na bango oyo ezalaki saisi na ba compte na ba banque est-ce que bimato bimate mbongo yo to yokaka oyo ba détournaka ya solo que DG ya Onatra ezana misolo moko ya société Ticom soki na bosanité et suka ndengani ni peut évoluer lelo to yeba évolution ya masolo wana bande ko balandi tozali na mwana mboka Arma Osa c'est moto ya ko présenter te mwana mboka Arma Osa c'est mbote Ndebo Flavien
tokokota mbala moko parce que oyebi ete na mokolo ya vambo na ne etango tomoni bakokabola biloko tolobi me baagent onatra bakofete to bakofete pour saisir des comptes ya misolo esalemaka et puis basitaka mokonzi na bino DG na bino ya onatra na otali misolo na kangamaki na tikom oya sengaki bapesa yango bandeko bakina nyongo onatra balobi ezali bakope oyo esalemaka mingi na onatra tolomi toyeba ezali songlo to ezali lokuta et puis évolution ezali nini. Oui, oyebi que basali ya onatra baza victime compte d'ambition ezalaki saisi fait eleka malamu te fait eleka malamu soki travailleur aza possession ya lifuta na ye fait eleka malamu soki mosali aza ya kosepela biso toza victime ya plusieurs cas. D'abord basaisi des comptes na complicité non seulement ya un groupe ya bato moko na kati aussi bien ya bahuissier de justice na bafournisseur parce que loko ezokoyisa ndako mingi bapaiement ya bafournisseur eleki et basali baza victime na yango monaka conseil spécial en matière sécurité chef de l'état akomelaka ministre de justice parce que pratique wana efesila et bakanga bato baza na sima babiloko wana et kosala que soki discipline ekoti na gestion ya société basali bakozala a possession chaque ya basalaire na bango dossier ya Ticom te on a train de boursaka mbongo te afuti Ticom azana Ticom ezali société oyo ba imposaka sota avec l'ancien premier ministre Matata pour balouer bangé ezalaka l'air ya ancien DG Kimbembe balouaka bangé à Ticom il fallait on a train futa Ticom 988 404 $. On a train depuis 2015 à futate. Maintenant, ba imposer biso ba port privé parce que Ticom yemoko azali actionnaire na port MGT et ba port wana batonga ngo toute illégalité. Yo yebi très bien to ko débattre ngo. Donc Ticom tango ayoki ke ono on a train alingasa la relance ya ba port na biso akemba la moka sommet biso alobe fo futa mbongo. Donc on a train bino bon MGT na port wana biso tozaka ba actionnaire 10% seulement alors que littoral nini eza ya biso ba imposer biso ebi mukolo port eza bato ya si régime dividende ebuta kapara ya onatran balobi ok bo retirer ngo à la source mais ni na banque ni na caisse d'ailleurs ko banandeng ni société de Busembongo wana ezalaki juste ba campagne juste parce que j'ai lingesa le manangana biso vérité bande bazolanda biso tango ba moni biso basali onatran to arracher deux grandes décisions ya 46e et 52e réunion du conseil des ministres pour la fermeture à Baport. Batouana basali balobi. Balobi faut pas bloquer biso. Donc bit et c'est que bitumba biso na bango eza niveau wana. Alors ce qui bitumba na niveau wana siko to kikoloba on a tra à fouti nyongo na ye mais na otali fonctionnement ya onatra na otali fonctionnement ya ba agent onatra to kikoloba ndenge nini et puis na ba réseaux sociaux to yoki mwa masolo ya misolo e ko circuler na ozali ya basali ya onatra yo ozali intersyndical ozali président intersyndical yebisa biso sembo na ozali koleka. Oui na ko banda na dossier ya réseaux sociaux ils ont un groupe ya bat ndeko l'état zo devoir biso 400 millions dette dima certifié ngatangu na président intersyndical na 2019 na SCTP na kuta société wana bloqué muta okende kulukango azate ngai moko na ba propre yo yebi combien de fatobunda asali ba lobby de façon que parce que soki basali ba futami mbongo na bango ya barrière ya plusieurs basali on a tramingi ba komo vana na ba bateau basali on a tra le bazola na ba marché pas seleki tangu toke na kei ko convaincre l'actuel premier ministre et démarche de négociation en cours. Répartition ndenge balobi na ba réseaux sociaux par groupe ya bato alors que en 2019 bango azaki na mandat. Bateki banda ko on a traba botoli biso plus de 85 villas. Mais o dale tumbo bunda ka banda ko na ezonga na onatra. Alors groupe ya bato ba moni que non voilà pour bakende po baza derrière batongi ba port privé bango bazaki na mandat. Baza derrière ba opérateur ba port basali de façon que baluka vraie formation mais baozoate. Donc tableau ezosionné wana kozonga basali ya onatra bakipe yangote. Démarche ezali très bien. D'ailleurs sikanga moko nazali. Muta mené démarche wananga. Et yo au foot abaja combien de mois.
o ngai soki na po awa na bobenga bango awa tozali bosonga na benga bango on nengo bangisa ba konsi non nga non moni tozali na on soki 17 province soki kabiso ba on a train de décider ba train ko tale matek mboko ko zala kao kanengo bangisa fachi biso on a tra na sengi na basali on a tra baza très vigilant bana on a tra koya na loyenge to kosa bango alors que yolo bozaki na mandat au sale le côté ozaki na difficulté même à ko transmettre message batongi réforme entreprise et salimi bango na manda donc ba botola biso lelo baja baza victime ya ba acte batoana conséquence tala lelo société niveau ezali. Et oui, Kobangi Sate, mais non, on a travaillé sur le sali grève, les pays paralysés, tout Miko Sate, les lots qui n'ont pas si mot d'ordre, 17 provinces bloquées. Le gouvernement, ils ont bloqué. Et là... Mais mot d'ordre, pour les pauvres privés, on les a la radio, la télévision, mais on a comprendre. Tu as quitté parce que les autres, tu as un régime, tu as 18 ans de Kabila, mais les autres, tu as 2 ans déjà de Fachi. Mais alors, qui le peuple d'abord? Qu'est-ce qui fait que Bino a une entreprise publique pour la SCPT, vous allez coller la Nabaitando Ike, mon Konzambo Kazakoyoka, mais on dirait que vous avez un ticket, on dirait accompagnement mon Konzambo Kazalité. Il y a bisa biso lelo, ah, vous avez mon Konzambo après sa décision bakanga ba port privé mais ba port ngo fonctionner batini batona commission bakene kota là misala ezoleka bavanda bango hôtel moko songolo babosani musala na bango d'après information tous nango est-ce que bino ba agent ya l'état ya onatra vous allez vraiment satisfait na ndenge mokonzamboka na régime na oyo polo baka ba régime kala régime oyo bino ba travailleurs ba fonctionnaires est-ce que vous allez se retrouver na temps aussi bosali na kopesa d'abord aussi les plans de la procédure na 2016 tant que batongi ba port privé on a tiré au moins 13 millions, si pas 12 millions de dollars par mois. Par rapport à la caisse à l'État, la trésor public? Oui, on a tiré réalisé par mois avant la construction du port privé. Batongi port wana na illégalité. Que dit la loi à cette matière? Mi be kwambo ke lobby ezali domaine ezali o babengango ya souveraineté du pays. Alors, pour libéraliser le secteur wana, voici la procédure. Gouvernement ezala kiwana. Il faut pas proposer dans 2 chambres, Assemblée nationale, na Sénat. Assemblée nationale va adopter, Sénat et qu'il va voter, et président est promulgué. À ce moment-là, secteur des transports, ils ont déjà libéralisé. Mais chaque structure, il y a autorité de régulation des ports ou autorité portuaire. Il y a un côté la capacité à chaque port. Et l'État jamais. Un privé ton port international, l'État face à l'actionnaire majoritaire. Pourquoi? Partout, même na Côte d'Ivoire, même na Pointe Noire. Parce que le navire Moussou Ekoki Koya Yamabe, régime passé à 18 ans. Batonga biloko wana parce que bango azaki pona bango na makanisi ke Congo ezaki prise en otage et là je dénonce. Oui des ayoka ya kala le passé to comme siko dans le peuple d'abord to kota yo tika la kana makambo kala 2 ans 3 ans mandat Félix Ekosila tezela oui batongi 9 ports biso baja on a terrain nous sommes des héros to convaincre le président Tshisekedi tolobi tala lidusu oyo et si ka babombi makambo mabe lobby bako beta yo likonga na mukongo ndeko mais nous sommes des héros to dénoncer total ici plusieurs fois yo ebi ba marche ba assemblée généraux le président de la République a été convaincu des grandes décisions du conseil de non ce n'est pas papa wane zali o babenga ngo évolution ezali to ezali toi éclair tezela nazo kende pour na chiter place wana maintenant l'exécution du conseil des décisions du conseil des ministres, c'est les membres du gouvernement et chacun ce qui les concerne. Le ministre des Transports, FCC, Yoye Biango, vice-ministre de la Justice, Cash, Yoye Biango, mais awe zalo babengango détermination. Et ça batumususu ba botama azaka toujours sous ordre ya mutu. Ngai moko combien de fois avec ces ministres pour respecter des décisions et ça pas décision de temps déco. Les ministres il y a FCC il y a transport, il y a vice-ministre de la justice, au lieu de justice, il y a cash, IDPS. Oui, IDPS. C'est pas Moutounion sauté à IDPS à l'ingé président. IDPS. Mais Yangwana n'a pas eu chef au gouvernement, chef exécutif, Mokonzamboka, Moutatenaka, conseil des ministres, et Mokonzamboka. Mais. Ma mission TV, le miroir du monde. Régime. Et le Wanezaki conseil à Souka. Le président de la République a constaté
o insubordination ba ministre c'est parce que conseil des ministres exact mais biso va ja onatra dès lors que nous avons satisfait. oui non c'est là les années dans justice yo ça ba décision judiciaire vous êtes victorieux la décision sera toujours appliquée et là je vous dis le président ne reculera jamais le président Tshisekedi c'est parmi babiloko ya sali que à rompre nini alliance na FCC parce que FCC bazaki wana juste ko bloquer ba chef de l'état mais yo témoin tout ça no combien des émissions ndeko na pays ni no somo na président le ministre Kanga Port ministre Aboya c'est une insubordination grave alors tango ya ko révoquer ministre balobi a violer accord le président de la République a que tout droit là une minute lelo oyo accord FCC cache ezali sous-souté autour nanga siko soka tien gouvernement ya sika moi je vous promets yango tozo kende donc bato bazo retenir que poto kota union sacrée a wana rensia na tande ko Félix Tshisekedi FCC cache ba décision bimaki ya mokonza mboka ya ki respecter te ba ministre muso bazaki ya UDPS olobi ya vice ministre ya UDPS a respecter te boko c'est la au Kabila te toza ko mboka zo kende na Félix Tshisekedi to bo ça na 18 ans toza na 2 ans ba fonctionnaire ya l'état ba travailler au nata ba se retrouver pour nanini c'est ça le vrai débat parce que Félix Tshisekedi na zaona si comme tout na nanga a wa kenda union sacrée et tu à 2 ans et demi to kenda union sacrée conseil ni opesa na mokonza mboka cette fois-ci parce que tout le monde même na union sacrée bande ko FCC ba ye wana pebele bazali wana bande ko ya IDPS pe ya cash poto lo baka cash bazali wana donc le loyo menda bengango ezali FCC cash élargi to ni maka bongo au moniteur que ce sont les mêmes animateurs. Il y a lobby, il y a tango mobutu, na ma leki, oh besoin d'union sacrée. Chance ni on attend qu'on zanango pour décoller face à la difficulté zanango. Ndeko ngana ko biso ba on attend balanda biso. Biso to zali nous sommes vérité. Nous sommes tout un pays dans un pays. L'on attend. Biso so ezaki ba mesure au président décrété ba covioté mais mususu ba marche c'est banda balebele wana ya liboso ya mibale le président de la République wana a pouvoir discrétionnel naie mais to sengi na chef de l'état que l'actuel ministre du transport parce que to ko juger lors tant gouvernement ya FCC cache parce que les ministres bazali FCC ya cache pe bazali to ko interpeller chef de l'état tant oiseau tant gouvernement ya sika. Le même jour, Ngana Benga Baja, tel est nommé ministre du Transport. Voici notre position. Soko Kangi Bapor, dans les délais conformité, monsieur le ministre Kanga Bisakanayo. Ndeko Ngana Lobakango, Ngairoke Banks, Ngabatoana. Papa, on a 2 ans koki ko bangi sa mototé, na 2 ans fachi au bangi sa mototé nene nyosa ko bangi sa. Non, mais na 2 ans fachi yo témoin combien plusieurs émissions. Les loso qui même accord FCC cash, c'est cause aussi à Bapor, ce biso téléma quitté. On a très biso doit déchirer. Pour gagner gain de cause. To gagner des grandes décisions na lobby na yo exécution. Non appliqué parce que ba ministre va zakui ko recevoir décision des groupes. C'est ce qu'on a union sacrée ba ko changer. Pour même animateurs de bazawana. Il y a une sacrée qui changer dans le le président Lobaki qui est en eau misale bandi. Tout que juger zela tiango. On a misale bandi. Oui, mais yangonde na zolo bakena na tien gouvernement ya sikate. Oyo bazawa na ba ministre ba boy koto saye. Siko lero nane quel est le ministre auto sa makamba ba port. Zela tia ba ministre asika. Moi je vous promets yo ya kawati. Mais il faut vivre et l'histoire nous lira. Vous croyez qu'il y a tous les ministres wana. Quel est le ministre à Kobangsanga? Aucun ministre. On te fait à Banque Sarabino. Clément Kouete, à Banque Sarabino quand même. C'est l'exception ministre Oyo dans la famille FCC. Oyo est bon ministre. Ce qui était, des sujets belés mon entrée, c'est qui. Ça je vous dis. C'est un ministre qui suit même la vision du chef de l'État. Les gens qui ont évalué le ministre, ceux qui ont le ministre, le professeur Clément Kouete dans le portefeuille. Mais cette entreprise, Lelo, est commis, on a traité d'engue Zalaka. On a coûté toutes les sociétés. Transformation d'entreprise par Mabunda, Lelo société commerciale, na wapi osomona plus de 85 villas. Baspolia ba botola biso banda kuna ba régime à 18 ans. Comment coller là parce qu'on a biboy yoka ce que motuna ya suka poto zokene na mwalo mbango yebisanga lelo union sacrée yango na bimi parce que lelo bato so vraiment union sacrée to moni le col comme blanchisserie po bato baza koya ezala ba député boto na ko ba député nommé ne bango ne baza wana kaba même député ne ba pesa poids pifo pour lelo asala gouvernement sika ba animateur ba koya ka yango o moni lelo ba otozo benga lelo ba cahier de charge et comme kabola bato o bemba yakia o katumba yakia katumba keia ezabo ba cahier de charge ba règlement parlementaire ezo pour pesa
mpifo bayebi na bakaye de charge bref tozomona mokonzi mboka eza lokola akimi mbula ake kobata mane na kati ebale po kuna nde bakopesa ye na FCC bazali na bandeko bazoya mais sikoyo on a très akolela po tozonga na sujet na biso on a très akolela ezali entreprise ya munene parmi ba entreprise publique ya mboka na biso bozali kolela bakejimi nyonso bozali kolela pe bokolela na union sacrée bokolela bo sikoyo so esimbite conseil nini okopesa na mokonzi mboka po tomoni pe IGF osa musana na ye ba rapport monsieur bimaki mais ba animateur o ya IDPS o baza ko citer ba miso wa toucher bango te boyebi bino moko covid-19 tomoni maman eleki yebisa biso lelo parce que TV za radio te na o etali union sacrée espoir ezali so espoir ezali te yebisa mokonzi mboka vérité ozali intersyndical esengeli asala nini po ete onatra elongwa canard boite e comme canard za na makolo. Il y a le besoin de un chef de l'État parce que là, c'est le ministre le président de la ministre le président de la République. Il y a le besoin de ministre Bazali intègre. Ministre du transport Oyo Akoya a exécuté ma décision. Il a fermeté le port. Il a mis balé. Banda kunyoso babotola biso. Ezonga na onatran et souci na biso ezali que salaire abasali ezonga dans les mois et kozonga ndenge nini la vision à président de la République ezali que relance entreprise parce que les autres ont négocié nyongo na biso na l'état et ko permettre à ce que non l'état ça a plusieurs façons. L'État continue na bino besoin X dans tel boy pour l'état ça a plusieurs façons. On est ça gestion courante à pays et l'état ça a capacité à foutre banyongo donc ezali que ba retraité na biso plus de 5000 et quelques bakende honoré bango parce que babundi pour la société ezala futa mapenda indemnité de sortie ndeko souci na biso yango wana et les soucis chef du président de la République parce que mukande ezala mesa na ye et négociation ezokende malamu avec l'actuel gouvernement ezobima. Deuxième chose, relance entreprise parce que dans les 17 provinces les lois qui ont récupéré port nyos sous gestion où l'État congolais actionnaire majoritaire à travers sa structure qui est le Natra. Mais c'est fini. Troisième, ezali oyo babengango salaire ya basali. Basali mingi tozana barrière leki. Basali besoin ba moi ya yebele, c'est-à-dire basanza yebele pour bafuta manako déterminé parce que ça lié public. Et lingolo ba travailleur a la capacité ya kozwa garantie ndako ya ko futela na mokili ni zela ndeko. Tout peut se faire ce qui volonté politique ezali. Oui, non, volonté chef de l'État, pas l'union sacrée. Ngaza politicien te. Union sacrée présent lobby à Sangisi Bango. Mais toko juger union sacrée ce qui va côté à lèvres. Pour le moment moyen juger exacté parce que Jean-Pierre Bemba non quotité Moïse Katumba quotité. Mais tozonga na o etalinga na zo peso. FCC cash ne baye donc oka kalawana baye ko pese pifo. Mais oui, FCC va député on va penser majorité na FCC cash. Ka bango ne baye wana na ba mende baye. Président de la République toko jugé tanga ko bimisa former un gouvernement. A le bimbo na nommé ex par exemple le PCA Mende na nommé X mais jusqu'à là na nommé te donc azo jouer na présomption d'innocence. To pèse sa chance à composer mais to sengi na chef de l'État a tia des hommes intègres. Oui. Non, mais Bazali, Congolais Bazali, n'a personne d'accès à la FCC caché Bazoya. Ministre à portefeuille à FCC, mais il est l'exception, Aza exceptionnel. N'a pas personne d'accès à Moko. Ndeko, est-ce que vous avez vu que tant que qui bloqué, en 2019, parce qu'il fallait tout recouvrer droit dit à Bajan. Moutaïda Bicho, c'est le ministre côté. Même où il y a les lots, négociations, c'est là. Il est. Oui, parce qu'il y a des sociétés, qui te grève parce que il est disponible pour na koyoka et puis couper sa piste de solution. Deuxième chose, tozonga na FCC. Non, oui, na cash, na FCC cash. Non, président de la République a lobby musale bandi na néo. Tozela ya tia structure. Ce qui a tia que simbité. Mais nous sommes peuple. Ngapona bimsa batona nzela.
Qui va m'empêcher? Ba discours populiste ne omoni ba kinois ba congolais ba si balemba eloko wana. O musale bandi. Bokozala bo musale oh non FCC cache bloqué kinga. Après union sacrée ko bloqué nga. Après ka ba discours populiste ne ba congolais ba boy. Wala les émissions vérité, émissions to kudo émissions vérité. Population a besoin à vivre. Ba travailler on attend. Ba mon a clair. Ba discours populiste c'était. Ba mon a penza ba action. Musée ayaka to mon a penza porte à plusieurs fungwami bazo kota. Et to sale ma paix. Mais et to pour na peu blongité. Te ya mon habit. Président Lobaki Gaza bloqué. Mais mon ko babi ba lobi mon ko zali la raté. Ba Emilia même. Le chef allait la rater. Oui, non. Le président de la République allait la katanga za ko présenter situation nationale. On va sanctionner ça là. On va sanctionner ça là. État de droit on va justice ça musana. Oui, mais c'est qu'on ne to juger bien. Ti kaya tchang gouvernement à sika. Pour azala qui bloqué na ba corps FCC cage. Yo preuve. Mais président lobi na ministre Kanga ba port, ministre Aboyi ndeko. Na mo ko da ministre mo ko zamboka te. Olobi? Na mo ko da ministre mo ko zamboka te. Non, le président de la République yé mutaza garant. Il a le pouvoir à sanctionner ministre. Mais tant lobi que dernier conseil des ministres est Soukaki après à rompre accord. C'est pas conseil des ministres qui était. Voilà, conseil des ministres c'est là qui était. Parce que pour le président de la République a révoqué ministre Ndenga Piaja qui bango boye langa rapport et que rapport des ala quitté. Maintenant à rompre avec l'FCC et que avec le gouvernement Sika et c'est fini. Voilà, bandeko balandiza esengo mingi to yaki na onatra to baki na ko makambo zali ebele. Ebele chaque fois to zala kana ndeko Armand ça c'est boyoka kaka ba plainte ya makambo ebele. Et comme le discours monotonique monotonie, auto yaka même chose mais tout le monde ils ont accompagné té. Voilà, bazana elike na union sacrée et que lobi lam suma mo kene mais sous impulsion mo konzamboka pour makambo kende liboso mingi akolobe zala ki te bandeko balandi to zala ki na onatra na lopango onatra na boulevard du 30 juin to yoka ki bandeko ya zali président intersyndical ya onatra apesa ki makanisi na ye pe alobi ete elike ezali kuna kasi oyo bakonome ministre à part IGF ekolandela parce que toki ete IGF kono ça comme musala ministre so banome comme ko banga kutu kokota po ete ozomona porta boloko zozelaka yo ezaka ba discours ba slogan te ne lobiso to lobangwana to mona ka ba discours wana sale matro banda kala to mona ngo to mona ka ekendaka kaka mais cette fois-ci banto babi ki va pesa chance na fachi ete Congo kende liboso voilà bande ko balandi plateau populaire pour ko le loto kundula to suki awa to kuta lobi invité mususu pour na beta masolo ya Congo pour ko lem na botana bino. Ma mission TV, le miroir du monde.